bat Espagne bo souffraka banda kwa bien te kena malé mais la mono bando silika dia 18 ans na poto sale pa ya mutute 18 ans na osala te pa mundele mutu muna makasi na echo okoza pe na payo za côté. To bana ba mibali avant na ya bana basi oyeba makama bagarso ba ko sala ya poto et voilà bonjour bonsoir partout bozolanda biso grâce à www info 16 ya tonton Mwiga na ebisa kibino ke to kozana mo ba émission mo ebele bele na été ba problème ya kebele ba makambo ya kebele était ya poto elanga ya kini donc nazaki obligé le solo yo ça fait à peu près 3 ans dans le ba na ça l'émission partout sur nos déplacés partout dans nos voyager partout dans nos keneno ba émission faut ça là lelo émission yo nzamba sungi en mouvement et kokisami parce que pendant les émissions mo ya rêve ndé na rêve ka un jour na kutana papa yo mana sala émission na na sali belé donc rêve pe ezala kike na ko sala émission oyo tina émission na sala lelo ezali pourquoi tina émission ezali par rapport à Espagne boyebi partout bato poto France Belgique Allemagne partout n'habite mboka en Espagne ezalaka na Afrique ou bien ezalaka na Union européenne ou bien ezalaka na Schengen parce que na connaissance nanga na yebi Espagne ezana kati ya Europe Espagne baliaka euro ba vivaka na euro ba kendaka Paris sans visa ba tourna ke Europe mobimba bazape na kata Schengen bangutu mais pourquoi Espagne memangambu et comment ba façon moko wenetika que Espagne ez Afrique ez Maroc moi en Espagne jamais ko lo baliboso moi na Paris moi en Espagne jamais ko lo baliboso moi na Bruxelles donc babilo ko wana ebetami tellement trop alors les loves mais ça qui joue na luki mageza ki moi bongo kimi na fait des comptes nango na kutana Pélagie na représenté Azali maman na biso avant na Espagne na Bilbao donc avant en Espagne Alicante voilà ville ya Espagne toujours alors Pélagie to sorana d'abord ko sorana mutu il faut yeba combien de temps ça na mboka wana parce que tokolo balelo teke ozobeta masolo ya mboka wana oyebi mboka wana bien te obi ko tsango ça fait 1 année 2 ans Pélagie bonsoir Bonsoir David ça va oui ça va madame Apoto bien sûr combien de temps en Espagne 18 ans presque voilà nzamba sunga tokoso na biso bien sûr d'accord ndenge alobi ke a permettre biso to solo la c'est que na nzambe na likolo même na ba avocat na biso pe ba ndimike émission et salama Pélagie ozana 18 ans na poto oza mwana poto ya kala tant to ba mwana poto ya kala c'est que 18 ezebele mwana de ko mukolo abimi na ndako ba parents akozwa pe fiancé akokiko bala on en Espagne kaka 18 ans ou bien ozaki na no changer mboko nde ezala kaka obeti moi Suisse moi 1 année moi 2 ans na Belgique obeti moi mipandi après oyoko en Espagne. Ben, nga sali 18 ans en Espagne. Mobali ne mutabengi sanga na Espagne. Direct na longwa Kinshasa Espagne. Para na yaki na regroupement familial. Depuis siko na kita Espagne 18 ans. OK. Na 18 ans sali na Espagne. Makambo ebeta makawana ndenge loba maka bino bat Espagne bo souffraka banda kwa bien te ba mibali na bino baza bato bilanga bino moko boza lisusu bato bilanga bomona ka pasi ba salaire ba 800 euros donc tandis que tu bi salaire maximum en Europe eza ba 1500 euros na kosite j'espère nga pe moi ba petit baza wana maman na mama lobaka eza 1500 euros maximum bino ba 700 euros ba 800 euros boza kana aspect d'abord na ko mona yo propre boye na ndi mateke moi c'est Espagne pour façon ba beta kama so na bino boye bolata te boza kana griffe mo bokanga mazara boya kakinité est-ce que makamona nyonso oyo kaka ndenge ba finga kambuka wana Espagne na bato à Paris na bato à Belgique na bato Allemagne. Premièrement non ça les gens sont batondi pe belé Paris Bruxelles ozoloba na Belgique la majorité ba bato kako ba utapeka en Espagne ouais et na aucun confusion obi ke ba on ba finga sous Espagne. Non, bah finga Espagne wana c'est clair, nous savons bien que bah moi na poto Espagne ba considérer kaité. Bozan bilamba te bona mbongo te bona gaz te bona eloko moi bien te que devant moi na ser moka Paris soka yesiko to vandina ye yo lobate selon bango. Donc moi en Espagne devant moi na Paris à lobakate devant moi na Belgique ya Londres à lobakate. Bino bazoka bino neti Maroc, ba ya Algérie, ba mboko ba Mauritanie, ndenge bazoka Espagne. Bagarso proprement en Espagne basati ndenge ebeta makabongo likambo lobi wana ke batu nyoso batondi na Espagne et na ba Paris na ba Belgique ba lekaka wana en Espagne ozomona te ke soki mutaye pa na yo aleki na yi et l'accès ke eloko eza wana te parce que so ba mona ke Espagne eza bien banga ba en Espagne
premièrement na oyebi so boye eza te ke balekaka omoni Espagne biso na premièrement un bacongolais toa bato toza na colonie oyo babenga colonie belge colonie française. Le problème c'est quoi? Premièrement toa na la première langue eza mutu soka ye congolais nyonso akanaka so ayebandi mosala ti bon mboka ni oyeba langue te po sala ozo comprendre pe makambo kotanga eza volonté ti si donc mutu oyo amoni ke non akova na Espagne premièrement fo bano na otanga ti otangi oyebi langa bato ti intégration non yango wana donc eza bato baluka facilité tanga kei ana posa ke te na Bruxelles so na ke na ozwa papier ya nanga na obanda mama boulot ti na Paris so na kei na ozwa papier ya muninga mo boye na obanda mama boulot donc biso to raisonner plus boulot que bon na ebité nga azanga mwasa libala nga mobala bengisa nga na ya na tala mboka na sepela yo kota na nzela maite na nzela Maroc bo sauter grillage na butu na zamba Ceuta na Melilla wana kota banzela wana te bon so no lo balelo ebele o batondi ba Bruxelles Paris ba partout ba Londres conscience bako sa te ebele ba le kanzela na bon nga en réalité na mwasi moko donc na yaka d'avion na utarakin ti avion donc so mobile na nga exemple aleka na wana a valoriser ngai besi mais siko na temps nyonso yo sali na Espagne wana bozo sala ka bilanga yango bozo bazoloba bien bozana misala vraiment normal de bosala kane bata Paris basala ka bata Belgique basala ka ba fia poto pe place basala ka par rapport ya bino papa bilanga partout Bordeaux eza bilanga Marseille eza bilanga partout eza Espagne eza bilanga bon je sais pas on va aller à bafouiller ou au Maroc je sais pas donc pour dire biso que Bordeaux eza bilanga on mokunde bazana ba se préparaka eza ba o ba se prépare parce que eza temps bazana ba temps o ba se préparer que non to ke beta bilanga po bilanga eza mbonge be eza misa pasiti bon Espagne so ko za bilanga je sais pas parce que ngam bal na sa bilanga te premièrement vie laborale na e asa bilanga te wana numéro 1 nga pelagine na zaboye non na sa pas mutu te parce que Paris c'est femme de chambre je n'ai jamais fait pelagine to ke na malé mais la mono bando silika dia 18 ans na poto sala pas ya mutu te 18 ans na sala te pas mundele na sala pas mutu te vie laborale na nga nazali autonome na banda na boutique tina ndenge na zabwe na salon de coiffure tout ça mibali oyo lobi ke bakatisa mai quoi donc c'est ça donc au préféré ni mobali akati mai a valoriser oti ke o lukaka mobali ni po vanda na Paris ya ba boniko mais que différence na bino na ba différence na bino ba Espagne na ba sa Paris na ba sa Belgique na Londres na Allemagne na Suisse ezalaka wapi be omundi omoni bango bino boko maka ba complexé omona mwana Espagne na moi sineti yo bomoni fi moko neto tya neti malolo la congolaise neti ba magichi bui obando lenga ke fi avana kana Paris même yo peso ke OK Espagne OK Paris so batuni ovanda ka wapi polo baka mboka noke na vana kana Espagne complexe kaka na vana na Paris pourquoi bino nyoso kaka Paris siko yebsanga différence na bino na basi wana ba magichi bui basi na nyoso ba malolo la congolaise bino nyoso na basi ya Paris wana différence ezakani omoni no liboso na yebisao ngai ba camarade anga na koli na bango nyoso bavandaka Suisse mama Africa diva apo Suisse ozo comprendre na la baser na Paris ya ebele ya roboya baser balela babi pelagi ba jaro ayo Paris ngabitenga Espagne te salanga nazala e Paris te donc ngai nde na abwe na za complexité nga na ebi ke poto to kenda oluka mutu muna makasi na echo okoza pe na Paris oza eloko te okoza Paris ku donde ezana na olela kutunga ngam na Espagne donc poto eza mutu tenga sala pa mutu te pa munde monte na sala siko ba o ba olanda biso bata tembe bazala ka lokola ba Patrick Sando azolanda biso histoire ngwe lengia j'espère que tu aussi sangote na bosa te Clarisse Kanza pe moi ce qui to ko azolanda biso moi si ya 1m75 Clarisse Kanza donc voilà lobano maloba moko ya mukie en espagnol po makambo classe yo lobia batu mimba bia atika okosa batu espagnol ni na yebi biloko mike wana lobana mukie en espagnol batu ba Hollanda yo
Buenas tardes. Mira, aún me faltan palabras y solamente ese es un punto, solamente para enseñar que yo soy española. Ya, nada más. Nani mutaloba ngo Messi mutaloba ngo munoko wa Messi. Sikoyo to kitana mwambuke to komanana. Bino boya kakini te pona nini? Bato Espagne. Bon, omoni bata Espagne baza bata wa bezte. Bata Espagne ba piolo la apeti. Beso no ye biso yo combien de fois c'est en émission. Pour ça on va genre na biso te o insister gundo zana David loba clair ba comprendre yo combien de fois na kimi. Parce que ça va genre na biso te. Ozomona. So dans ça l'émission et ça pour na insistance, il y a David alingaki asa la différence parce que mon anga trop awa. Maman ndaku, maman luka avina e, maman sala mbongo na e, azala na posa palia mbongo, azala na posa multiplier mbongo ya maman yaka awa. Na yaka kin pour na bezte mais na rande ko luka pour la famille na nga mobali na na bana ngai. Voilà. Tokita malembe pona luka pena tika yo na moni loboko oza marié. Cameraman zwelanga vraiment loboko marié basimba kango te na tala na musika pour ngape année prochaine sonza mapesinga naza sina ko marié. Oza marié obala utiki mobali na ona poto. Yango? Voilà. Nini se pasaka na mabala na bino ya poto? Parce que mabala na bino comment mabala mo na be honnête mabala ba tintin. Olinga na mobali na janvier, bobetika 6 mois ya pamba na juillet, bobo ya nyobe na juin. Ozuli susu mususu. Papa côté ngo kenda ke beti ozonge le susu o wana. Mabala na bino pona nini simbaka te. Bovanda ka teneti ba maman na biso comment? Parce que ba maman na biso to yebaki, ba maman na biso so bala na papa depuis papa chaelito ya vanda na ndako. Mais bino muke mobala bimi akisa la vie na ye e simbite yo potika lo sali vie na yo e simbite mabala poto. Eloko nini ezala na bino na mibali na bino. Bowela ka nini? David lo no ebisao tuna ngai mabalo eumelaka bosala nini parce que nga na ebi mabalo eumela te na ebi makam na bomba mona te be ce que je peux dire mobali lelo soka bali yo légalement na bamboka poto je sais que ça mabala mo difficile peut-être ebeba ba mabalo mingi na critiquer mutu te na lo ba pe via mutu te parce que je pas le temps donc mingi o ebebaka bon ezaba mabalo ezala rara papa ya kaboti si akei bovanda penda kumoko teta msubo bobanga ba social ba bloko ana peut-être ezaba mabala oyo ebebaka parce que mobali ebi ke so asali mabe moi ça na place au funda et là est-ce que ça normal na kina de salami wa pito tambo na kino zota na kin ke fimo kaza na ndako na mobali ya kaka après asali ba masolo ya zana ngo posa akeli susu akeli la côté mususu akeli kuna ke yango na otuna question. Pourquoi qu'on soit payé mobali te qu'on mobali o yanga yeyo na vandi na ibo vandi fu manda kumoko bo bimaka porte moko bo kota ka porte moko o ake musala azongi na pourquoi o pa ke musala ya bino kaka femme seule wana tabo ba femme seule pourquoi botu en Afrique te pourquoi femme seule bazala ati pourquoi botika la bino mona ndako tolo ba ke bino bozabe impoli tolo ba basi apoto bazabe impoli ko benga na mibali ko benga mbila yango tolo ba bongo na golo bate basa poto ba ben poli réalité ya kati ya ndako ya mutu na mutu oebité mais le problème c'est quoi so totali vraiment bien et ça peut-être babiloko tozana na ngote anakin yango lelo bato bazwi na poto et ça pene belé bazola c'est ingratitude bon mibali pe na côté li pe ba mama te na oyebiso eloko moko soki yo na mwasi bobeta cop ye abima femme seule pona ba makambo soki ba mbongo parce que nga yebi ba bloko ana te ba ona yo kaka soki ezaka ta msu cop ba mibali pe ba respecta ba mama na bandima cop te so comprendre bandima cop te za ngo bolingo mais po kolia te po na kozwe belé ben c'est ça faut ko luka ko respecter pe mwasi wana eza mibali belé respect pe na basi ezate ben tant basi siko bazo ko réagir ezobima ke basi nde ba mabe bon openda conseil pe mingi na opesa bande ko biso mibali botika toujours ko sala ke basi ya poto ba ben poli parce que na comprendre donc ko ya na ngai na ya ka kin balobaka ke mibali na bino bazo ko swa kimia ana basi ya kin ka moi so ya kin yo ozula kimia o memi pe na poto au balukila o par rapport ya balwa yango eloko na olobaka ke non
mobali ya poto ntango ozalaka kuna yo moto ozelaka dasi ya kofuta bana ozala nsima mama so mokolo wana bapesi yo eloko olie ali ntango yo kozwa yo amakele botiaka mopanzi oyo kolia na kini na bafi ya kini oyo kokosa ya basi makambo botika eloko wana basi na bino balingi bino me balingi nde respect mibali bapesa nde basi respect so bakopesa basi respect bakovanda malamu eza ma pas trop femme sel mwasi abala et tout tomona mpe baparent mosusu bazaki non babala na ta mosusu coutumièrement te mais ozosentir ke ndako eza na équilibre mpona nini respect eza réciproque soki déjà yo mobali oyebi ke non baloba nde nini olingaka mwasi na yo ntango bafutaka ye eza libala te eza libala te yango mpe bamama mpe bakomi comprendre ke non elo eza ya maboko na biso ti aosakana nanga pourkui mpona tia ye libanda kotia ye libanda mbala moko ntango ozobenga mobali misu no na kini ozwa jeune moko boye ya moke ya bien ya propre ya sika olobi oyo vraimen na omatane mikili bongo ti apres koboya mobali ya poto ezalaka nini koyamba mo kini ti neti biso bataille oyo esambwa nango bataille oyo bataille ezoluka ya biso baproblème yango bongo ti oboyi mobali ya poto mbala mo kini non David non oyebi nde eza boye ngai naoloba tanke femme mariée mais naodéfendre mpe eza ya basi oyo ozoba basalaka bongo ngai pardon naoyebisa omoni nga nde na boye nazala toujours pour bamama nazala pour bamama na sens nini ke bango bamemaka zemi bango babokolaka bango basalaka ebele mais soki déjà papa obandi kofaire souffrir mama akokóma na baide ebele akoperdre même oyo ezali ke nani éducation azwa na ta mosusu na bomwana babiloko basi ebele baosala eza na volonté na bango te aye alingi mwa moke eloko échange eza te soki aza l'aise eza tranquille alingi ne mwa moke d'accord Pélagie alors to poussa na moke po to tika yo toza na dernière question tu sabwe likambo oyo bozotika bafamille ebele awa na baproblème na kina bafamille na bino bato boyaka so tozoloba yango na bemission te eza kwa tobanga bino toyoka bino soni parce que opesa ngai soki combien $50 te $100 te biso efo toyede bandeko oyo ya poto na makambo tozoloba c'est ça que tozalaki obligé tout déranger trop to soana pour émission salama j'espère bon moi pour vendre des fois télé na bino parce que na dérangement dans akina azo solo là très bien Pélagie tala makaba na poto ba ka osala oyebaka to bana ba mibali avana ya na bana basi oyeba makama baga so ba ka osala ya poto na epite yebisanga peut-être na kozwa idée d'accord ta mibali na bino ndenge bayaka tango mibali na bino bayaka Afrique bozo sa valise ensemble non mobali bozo sa valise que mobali ngazo ken Afrique les mêmes ba soutien na yo les mêmes string na yo les mêmes bilama no mo tsaka kate mobali no azwaka yango ibele akoti yango na se ya poche valise déjà bokangi valise yo beti tour yebi na yo to kiti na se mais akoti si bilamba yebi kito ofungwa liso ngote azana kini basi so azana mukia ko zama 13 o yazo na Facebook o aso na ba na Facebook ayebi ke na ozana ba on biso to yebaka ba na poto ya kala ya monti le no ba ki poto baby poto mutu nyosa komi poto kaka bango eza poto solo parce que 18 ans na poto déjà kokola kuna seka kina na ba âge moko muke lelo poto baby aux 8 mois si na Facebook plus de 13 filles biso to yebaka mo na poto sokaye avanda na flat ndenge vani bote yo c'est normal parce que mobali azarati mais na moni petite sœur na Clarisse azali bozolala ni bola mukanayi mais kala izalaka mwana poto soki aye ala la direction na ndako na bango ake kolala epa na bango soki aza mwana mobali soki aza mwana mwasi baparent ne baomona ndenge azolamuka na ndimite des fois baparent na neti yo boso zwi garçon moko na ndimite lelo okotsa garçon na ndako na bino na chambre na bino lobi okotsa mususu sima lobi okotsa mususu lelo baliaka lisusu biloko ya famille ya mwasi te ekomaka ba pipeti na bango o ba mimisa ba mai na ba téléphone ya na tunaka est-ce que ndo vendre na poto ozara pe na mi kala na poto aussi misaka téléphone na ba numéro ya téléphone so télé o talina ba ebisio je sais pas so ozara na ba bureau pe na poto ba simbela ko téléphone na maya omela alors ndenge bayaka bazana ba fina ba osalta ba tour doso mona ke muta ye tourisme ya hôtel la famille te aye tourisme sexuel WhatsApp comment on a combien déjà lobby ozawa pi yaka naza et pas Claude Maluma vena Claude Maluma na PC Mbote place tozali on a vu na biso Tchabwala donc ba fi ba osala ba tour surtout ba fi internet so monika pecho azaka popo pecho azaka bien ba fi ba osala ba tour siko bino moko retour na ye akomi na poto yo zalaki na bien amemeli yo maladi siko retour na ntambo mona ka mibali na bino makamwani zoloba ma mikolo nyonso
bazo bunda na ba garçon na tika mona poto mozo bunda na garçon mona lemba ba bunda nini ba wela mona si mo fana en Afrique nini ayo botolanga momina nga ya fana na poto parce que azan le côté aza garçon a débrouiller kana mais yo vana na poto yo botoli mutu moi sinaye bo pesa ka mibale mino conseil ni tambo zonga parce que yo yebi makamibale poto basalaka to bi masko na yo na bo marché tout ça caméra mona mibale poto makaba sala liboso na loba ba fille ya Kinshasa quoi omoni conseil na pesa ba fille ya kin so moi na poto e ko lingo china lia mbongo wana pe aelo ba soutien zwango abesi poni ya buzoba basaka ba valise na bandaku na bango te basaka ba valise na balibanda babombisaka yango mona oyebisa oke mibali na biso ba mabe so na tie ya bon na tie pe na ngaka rapport a mibali ba mabe ba valise ça na bandaku na bango te so ça yebi ya lingio na Facebook mais conseil bien ba obala binote so ko lie mbongo lie pona ko éduquer abandela te mais a obala ote ye bakango po soki o aboti bana akoki obala ete yo pa obala ote bino ba boya bino pona impolite biso ba boya biso eza impolite mais ça kongwaza ka ba bien ke so mboka za ka calme neti ba sena ba za komona ba elongi na ba za du ya bino basi bibilonge kanga makanga mona pote longe kanga makamo kata boxer elika munini bozana tendresse te o yitu musalo ye ozoti verni na mobile ozoti ne sala semolo kuna est-ce que maman abino abanoti na papa abino lamba fufu omoni babenga poto mboka bana pourquoi nga na koli pas grande sœur na ngai biso ozaki mpona ko aider mais biso ba place tozo bota toza abatute OK ça vie moko boye ya donc vie moko ngai na mobali na ngai donc na ko zala ndeti esclave te quoi ozo comprendre donc mobali azawa na biso mi balé to salaka mais toza na pona ko aidane c'est pas au bat bakanisila awa eza bongo te so mobali alambi pe fufu ma bete so mobali abia sa au plaisir netinga nga so mobali nga sepe singa na osoko ba steering wana plaisir be eza makambu papa mabala bat bakota te be si bakota te d'accord Pélagie na otika aussi ko émission ezaki lengi vraiment ça neti théâtre mais théâtre te oza théâtre ya ba West africain donc nazotika yo pesa na conseil na bana poto bayaka alali na flat mon flat to la linette yawa et pas venant Claude Maluma au salino ambiance au PC mbote donc au salino ambiance mon apotoyer a su flat boy combien 50 € par jour to tiene $50 par jour yo mon apoto ndengo ye billet na yo mo yebi secret nango retour nango ezakan o ya ozonga mais au lekisi na yo na jour ya kulala bat hotel ya kin baza wana c'est normal bata kin baza mo ba complexé ba bia za mona poto a refuta mona poto azanga ke lokote mona poto a créer miracle ko benga carte blaze mais raison beaucoup mo ko zela batu ke carte blaze obima na kin tenga na bina memili carte blaze bimaka pardon soko monique ko ya kin soki carte blaze obima na kin te zombo ono tsango na maboko mana kati ya saki na o sala ba dépense na fait de compte ngelo ne c'est pas ça ka mbongo tele komi belé mususu aza na lemba mwa sina moni na lemba wana pe kaka na lemba wana mwana tanga no epa ve na biso nani Fredelo quoi ozotika passeport na neti passeport espagnol na yo otika un hôtel na nyongo ya $400 pe okimi okena ambassade na bino Espagne basali lo tenalie bazongi su Espagne na billet kutu ya mawa e komi bazu adresse bakekanga mama na bino na ndaku tala makambo bana poto bazo sala nana tina ko la na ndaku bato pourquoi ko bongise pa na bino te ola le pa na bino David makampe kutu ya robongisa balopango babilo kwa enza volonté eza ngote ka mutnyo saza obligé ndeti ngabo ngai na koma na flat parce que je suis pas obligé na zakanisika ils sont obligés parce que na mintu no sa de la famille nga na ndaku na ngaba na ngaba za kuna to ba na ngaba ovanda te donc so ezaki na ozwesika eza pour ani pour la famille ta famille ba problème nga za biso to bana o to za ba victime ya mama kama mapango donc c'est ça oyo bana poto bayaka azui esika peut-être à déborder wala pesa moi kangi na mukanda na passeport bakangi mona poto ba akomoteka na téléphone oyo et cause l'exemple osoma combien Oboloba. Bon d'accord, tu peux cet exemple. Oh, l'exemple, bah sombi on dit 800 €. Bon d'accord, bah sombi un exemple, tout ça 800 €. Exemple. Na 800 € ya téléphone, moi na pota ko mozo comme bakangi passeport hôtel, place à kolala, ezai su mubulu, azu téléphone ateki on a $200.
bakumoteka na bilamba na nzoto bakumoteka na ba bijou so za mwana mwasi bakumobima na ba garçon moko ya pamba pamba ou bakobima na mwana na te mwasi kapo afuta hotel wana menyonge ko mulai akimi na ambassade na bango bamoni abimi na tongo sans sac normal lokwa kanda abetaka tout direction ambassade bayibinga mikane pa bakuluna wapi on a victoire zwa tenalie zonga mboka na yo tala makambo boye ben isa passé peut-être ya ki loisir bon on a un bise toi différent on a un bise en plus de ende na zabi ana lona na bato belé donc c'est difficile même pour nazanga so nazangi na ebisikara kolo flat grand frère nazongit na otinda so kite na Justine na Noela Madinga journaliste à somba kapesaka ye wana alors ba staff nanga toujours ba mama oye nde naza boye donc so na obenga ba mama oye nga atangi na 4 janvier donc tout ça le comme groupe na biso ba papa oye ba mama oye donc on se mona be mili mais ça OK longina ko mona yo makamune za kwa makasi baba sio baza makasi mais o babinga na mibali facile na ndako mais yo ozo meteneka ozaka marié nga na mututi mutu esala te mutu esala biso le ka ba bande de l'école toujours peu éducation bien to ebi ezali ba yo quand biso kuta ba danger te ezate choses en lien sur danger ça te danger zali mais mutu nde mutu esala mutu ezosa des gros bisous quand na famille na ngai toujours baleki na nga Clarisse papa ba na ngai mobali na nga Symphorien bana na ngai ba gros bisous batanga bakomba bana te donc talaka ba camarade na nga na Londres ba dadi ba tebele ba staff na nga Paris Bruxelles ba ebinga bo ebika mère na bino a mère wa Lukambongo a mère abuzobo ba beti ate bino bo ebi identité na nga ba ebi on kitoko ba camarade na koli na ba ebinga bien donc mutu nyoso ta l'émission yo tanga otala ngai o ayebinga aloba te makambo alobi eza mayango donc na bosanité pire master nga na Espagne na Bilbao ani oki makambo ngo yo ebisa ngai bela bakati oto anango vi guto za na malembe elodi na nga kama na on sa musami wiso zondeni boniko formula suka carte illimitée wa pire master ngai donc papi oyebi kaka biso to do bata ba kopa carte bongo kaka bon na Fifi Fifi Rachel quoi donc ebele ngaza maman mokili maman bana maman batebele d'accord merci équipe technique merci na Aaron Lubamba place azali na caméra merci lisusu na Patrick Sando Boni Sango ya Panda Chan maman na biso Panda Chan place azali papi le roi formula suka carte illimitée carte magique na kati ya Maroc mutuno yeyo yebisanga jour ko yamba na yamba yo sala plaisir na bosate frère na biso susu Richard Madeka na kati ya London place azali to bosante Zoé Diambi Kandiambi Zoé Idriss place azali Magichi Bouyi peselanga Jessie Mbote. J'espère que l'émission est très bien. C'est David Mombele, MC Seko Sinayuda, 2 fois par an français, journaliste à Mouana Mouké, journaliste à Miss Mouké, journaliste à Taïa Mouké. Bisous. Ma belle famille na ngai donc ba gros bisous na Bruxelles, na Anvers, ma bea. Oyebi kaka. Kitoko.